sege eza divisé. Côté bo papa batie matanga na bango la matete na avenue de la paix na Debonom kana po matete wana. Côté pe ya bo mama na ye côté ya famille Mpela bango batie matanga na ma campagne na sima station ma campagne wana. Aremo we babenga ngo Pierre Tombal bateka pe ba Pierre Tombal wana batie matanga wana. Papa ya ba Christian Dakumuda baza bandeko baza ba parenté abina gangeli bango parce que nous c'est la famille à part wana Fabregas azaki mwana artistiquement il y a Christian Dakumuda Gansali sous-souté mais dommage tozomona ba vidéo na réseaux sociaux eza ko circuler ba image ya Sega ndenge Sega banda komona pasi ndenge Sega nkonda ki ndenge Sega nyokwamaki nanya filmaki bandeko wana et nanya filmaki ba image wana frère na ye propre mwana mama na ye Ronsard Kanza lelo Ronsard soka azwa goût ya musique eza non seulement pour la famille Mpela mais beaucoup plus pour na ndeko na ye Sega. Joyeux Noël et meilleur vœux na bino nyonso ba abonné fidèle ya chaîne Oyo MJ Télévision. Joyeux Noël et meilleur vœux na la patronne de cette chaîne Madame Mami Wanja, la première dame d'Orléans, Motema Papa Micha et joyeux Noël et meilleur vœux na Yemoko. Maître Lola père double na kati ya Bruxelles bisiko zali ba joyeux Noël na yo et joyeux Noël na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati. Joyeux Noël na libota langa mobimba partout bozali ba joyeux Noël pe ba merveille nabino. Donc très chers internautes webi ke tozana pasi tozana basangwa mawebele malgré ba fête mais bandeko pe toyebaki bandeko pe toliaka na bango tomelaka na bango tobinaka na bango tokabolaka pe mwa eloko na bango baza soute bauti kotika biso et puis balandani vraiment to banana nuna ya Dudu Adula oti lelo corne eza na Bruxelles na ndako malili en tout cas paix à son âme molimo Dudu Adula et puis vraiment na kimia après wana to esusu kozwa liwa mususu ya ndeko na biso Sega Mignon Maniatan o azaki bongo batteur ya orchestre DCBG ya papa chéri JB Mpiana. Sega azaki pe frère Ponangai Sega azaki batteur oyo nga vraiment na passa pe ba bon moment na ye nazo se souvenir sous à l'époque tant nazali na canal King na ba 2011 nasaka émission moko na ye wana ba série wana JB azo répéter na Sainte-Anne na Gombe wana nasaka na émission wana et après wana apesa nga quelque chose ka ndenge zalaka mais akasuko arrivé na moko mususu tokutane quelque part abiba ati lelo ngamo nazoke kotika o no ke tiko tie pa bino na bandal ngabite ate d'habiter Sega malamu yozonga nuka teta RND pusani bwezonga na opoyo pe ozaba mano mso sala fokene bokutana papa chéri nde ayaka kosa nini asuki singa na kasavubu na rond-point Kipwanza azui billet à $20 apesi ngabima futa taxi donc nazo garder ba bon souvenir vraiment pour na Sega nazo garder ba bon souvenir ezaka wana te ba souvenir ezebele o mususu moyena lobango a la télévision ezate même ba souvenir wana etikali pona ngamoko raison pour laquelle tangu bato bazo publier ba photo ya Sega bazo rendre ba hommage na photo ya kondaki ngana ndenge na ebelaki Sega na ndenge na banda kosola na ye na ndenge pe na liambongo na ye na lingate natika na image ya Sega ya kokonda ya maladi na préféré natika na image ya Sega ya munene nde na yebaka ye ya bogar nde na yebaka ye na préféré natika na image ne ya bongo et non image ya kokonda ya maladi non wana olingango te Sega nkufi Sega ti siko tozolela ye Sega ti siko azaka na ndako malili kuna na end
et où mérité 3 jours après Soussou tu veux quoi apprendre une nouvelle. Il y a Dakumuda Newman on est à combo na étant à président. Il y a orchestre L'Avignon esthétique orchestre naïe orchestre musique ya Dakumuda et ningi ça vraiment monde Dakumuda même ba musicien na poto voire même ba ndekone o bazalelo na poto eza grâce ya Christian Dakumuda paix à son âme pasteur Christian Kimbukusu apema vraiment na kimia parce que nyo kwa mingi na maladie nyo kwa mingi na maladie mais nzamba senini akokisi volonté na ye et pasteur Dakumuda ndenga kufi lelo molimo na e vraiment epema na kimia ezo sala pasi parce que avec peur de famille atiki mwasi atiki bana mususu baza awa musu baza na poto wana eza information na zwe pas frère na e propre aza na Bruxelles to sonne lelo na tongo ndekuta binanga no Sylvie après féliciter ngana nous pour l'émission to sa kilobina daninde to kitaki sur terrain kuna na résidence familiale ya famille Kimbukusu. Ah bien en tout cas félicitations mais na gangeli bato nyonso na bazo acquiser Fabregas abi biso na Fabregas toza famille na sens que maman ya Fabregas na papa ya ba Christian Dakumuda baza bandeko baza ba parenté abina gangeli bango parce que nous c'est la famille à part wana Fabregas ezaki mwana artistiquement il y a Christian Dakumuda et puis Fabregas jamais akoki ko souhaiter mort il y a Christian akoki jamais ko souhaiter ngo ezaka kandezala ki o apprendre une nouvelle moko boye mutu bo akufi tellement tel que muto to ebanane muto za membre famille nanga oweli ko publier ngo et après ba e ko sa nini ba ko démentir ngo babi eza fausse information donc côté anato condamné Fabregas te totika Fabregas allez la pasteur Christian Dakumuda na kimia parce que Fabregas il faut aya matanga wana parce que ba yebise déjà bande kwa Christian bazana poto pasteur Christian Dakumuda babi Fabregas maestro faut ça l'effort okende ko rendre pasteur Christian Dakumuda ba dernier hommage parce que azande konayo biologique et puis côté mususu pe azalina ni papa na yo artistiquement donc Fabregas vraiment botika kimia bolongola na makambwana parce que mutu lokwa pasteur Christian azaki sou ya mokilité pasteur Christian asayambaki Jésus Christ comme son Seigneur et son Sauveur c'est l'essentiel yangonde akamotu ya vraiment na vie ya mutu na bomo ya mutu ezaka bien oyeba Jésus oyamba elokola mokonzi pe mobikisi na yo et ça là vraiment genre et ça là ka eloko moko boye na moment au pasteur Christian agno kwa mingi ana samoi mais na moment on est dans cette émission boye pasteur Christian aza déjà kuna aza sika bien o nzamba bongisela ki azozela ti jour à jugement kokoka pour ça nini asepela elongo na ba ange pour pasteur Christian za suna nzoto biso to ala ngote onyo koma sute o maladi o nini onyo koma sute na minito akende vraiment kopema azana na lié à repos bisika paza bien accueilli ana lié tourmenté azana lié à repos donc molimo a pasteur Christian Kimbukusu epema vraiment na kimia et félicitations na ba artistes et musiciens o ba pensée ko présenter ba sincère condoléances na bango na famille Kimbukusu na moni artiste oyo artiste nani Fali yépe a présenté ma sincère condoléance na ye na pasteur na famille à pasteur Christian azole la paix Dakumuda en tout cas coup de chapeau et puis na moni pe ba artiste musicien mususu pe ba poster donc ezakande boy donc ça ne sert à rien boluka ba polémique boloba ke Dakumuda zaka pire petit à Kofi ndeni Kofi ti sikoyo nanu a postango na nani na page na ete non okoki ko poster mutu akufi ozolela ye ozo présenter ba condoléances dans na famille na ye mais na kati ya motema na yo ozo sepela et ana batu mususu basala dei na bango na calme et ana batu mususu boye ata la kisi te ke mutu akufi azlaxima mais na kati na ye azo souffrir azo regretter perte ya mutu wana
molimo pasteur Christian Dakumuda epema na kimia na ozonga su wana na makambo etali pasteur Christian Dakumuda pona pesa bino ba détail parce que na ute kozala na frère na ekalate en ligne to solo na ebele pona ba obsèque ya pasteur Christian Dakumuda na zongi na makambo etali ndeko na biso Seguin Mignon Maniata oti lelo donc toza ko se poser ba question ebele pourquoi Seguin Seguin Batou azara toujours pembenya papa chéri Seguin Batou azara toujours fidèle l'orchestre na BCBG Seguin Batou en aucun jour à sala trahison l'orchestre wana pembenya papa chéri azaka toujours wana lelo boye Seguin sali susute mais dommage tozomona ba vidéo na réseaux sociaux eza ko circuler ba image ya Seguin ndenge Seguin banda komona pasi ndenge Seguin kondaki ndenge Seguin nyokwamaki nanya filmaki bandeko wana et nanya filmaki ba image wana frère na ye propre mwana mama na ye Ronsard Kanza lelo Ronsard soka azwa goût ya musique eza non seulement pour la famille Pela mais beaucoup plus pour na ndeko na Seguin Blaise Bongongo parce que Seguin na Ronsard baza maman moko malgré baza ba papa différent mais maman moko mwana mama na yo na état ya pasi azana no perdre connaissance ozu ochena ni téléphone boye ozo filmer ata so bande ko lakisa membre famille etande Seguin komelaki oka ko sekate oko sekana likambu nini hôpital eza place esengote bandeko hôpital era place te ya ko sepela ona mela bière na mela whisky na mela champagne des fois nga kondana bandeko baza azobe isandeko ne e mili banda ke azomela whisky to bière non hôpital est si comme obo etant ozobelisa muto za garde malade il faut la concentrer na prière il faut banda ko intercéder parce que hôpital les amarambo belé ba médecin belé baza ba occultiste et puis ba esprit belé circula kawana ba esprit de mort ba ange de la mort ba circula kawana pona ko ya ko sani ko récupérer ba âme ya bato quelque part na minute non pe sa famille a balem pe la raison ba la kisi ke bazana souci penza ya Seguin bien que Seguin azaki cousin na bango parce que na moment on a la analyse et matanga Seguin eza divisé côté bo papa ba tie matanga na bango la matete na avenue de la paix na debonom kana po matete wana côté pe ya bo mama na e côté ya famille Pela bango ba tie matanga na ma campagne na sima station ma campagne wana aremo we babenga ngo Pierre Tombal bateka pe ba Pierre Tombal wana batie matanga wana pourquoi Seguin zaki mutu abato Seguin zaki mutu polémique te lelo Seguin kufi polémique ekomi e côté bo papa côté bo mama bakomi ko potana bowela nini boso wela enveloppe bozo wela nini e kuna pe na nini na Paris kuna pe eindi ba dive pe producteur ya JB appelé si moto alobi akende ko sola na mundela na salle bisika concert fallait beta ma po ba annuler concert parce que tant ba apprendre ba dive à apprendre mort ya Seguin ba solo lina JB piana JB alobi que non concert wana obeta ngo soute il faut ça la annuler mais badi ve lobby après passage ya Roger Ngandou na ba émission lobby dimanche parce que Roger Ngandou abaki ke nyonso eza annulé jusqu'à la nouvel ordre nyonso eza annulé mais producteur abinini moyen ba rembourser mbongo ezate esika o papa Chiral nga beta salo babi moyen ba rembourser mbongo ezate concert wana obligatoirement il faut betama oui boye sanga bobi ke bati e balelaka musicien na loyembo faut papa Chiral beta concert à rendre ba dernier hommage ndenge na ebeli papa chéri ndenge na ebeli bayana nga BCBG ba Gilles Kibens ba Rio ba maître Fi Carré ba kokana bango te ba kokate donc ce qui est vraiment bongo ndenge ba dive fula mpungu aleka lobi na ba émission aza producteur ya JB en tout cas on singa ka nzambe apesa bango makasi
parce que contre pas Mundele aza Mundele a mutu mwindu te to mona ba équipe a minene zo beta bo joueur a koufi sur terrain basala nini bakata match te ba continuer ka toujours match ba continuer ka de mon pena Seguin ça fait vraiment mal et puis côté JB azana pasi Seguin andako malili il est le 31 qui kobeta concert ezo sala e passe au kokate masani eza contrat basi azoki de akache mbongo na e caché bamsu bando msu bazobote jibaza mbongo ebele azong chaka producteur wana mbongo azong sa producteur mbongo bon total nano. Mais s'il arrivait que JBMP a un concert le 31 décembre, nga côté nanga na mona ngo mabete na mona ngo za mal nécessaire parce que artiste balela ke toujours na loyembo na loyembo botika Seguin pe malakimia botika kunda malakimia Ronsard ozandoki Ronsard likambo sali Ronsard ozandoki mwana mama na ozo photo na eta wana tambusaka na video yango lelo commence ndeko na bino za malade mutu na téléphone abimisi téléphone boye il faut robotole téléphone ebele bayaka pona kochola Ronsard lelo tozui valise nyonso ya Seguin ozui garde-robe nyonso ya Seguin Ronsard okoma jamais Seguin et puis Seguin lekaki ona nyonso na beauté na nyonso ah mokili eza mabe soki mwana mama na yo moko azosala boye mutu kwa Ronsard azali Seguin boye à combien plus forte raison bandeko tozaza na bango pembeni mokili eza mabe na encourager Karim Okonzi na live ne alobi abibat lokwa ba Ronsard kanza boye l'église a mamo langi ba okanga ondoki le monde est méchant pourquoi bolingi ka tolela Seguin na image ya mabe kokonda fait motika tolela Seguin na image to ebelaki ça fait mal molimo a Seguin maniata mignon et puis ma vraiment na kimia na landaki intervention ya Roger Ngambi na passage émission na pas fifisiwa abike souci na bango orchestre ezake babunda ko a Seguin elongwa end et ya nanuboe et on vend na morgue cinquantenaire et après wana babanda siko sala de ko préparer ba obsèque na ndenini ekozala babanda ko préparer ngo mais la minute on orchestre BCBG on nyonso etangami répétition o etanga nyonso eza annulé voire même concert banga bakebeta na kolozi bakobeta ngo lisute Seguin zate Seguin kei chef d'orchestre kei mignon kei bakomona ka esute papa Chira komona ka esute papa Chira zangi Seguin ndenga zangaki cellulaire papa Chira zangi Seguin ndenga zangaki maître Baja papa Chira zangi Seguin ndenga zangaki danseur honneur Moulala ça fait mal et lelo papa Chira zangi Seguin ndenga zangaki danseuse Monica Céleste milimo na bango pe manakimia mokili toza baleki nzela totamboa na kobanga nzambe po toyebi lobi te nazongi kota pasteur Mabiso Dakumuda liwana ezosanga pasi pasteur Dakumuda à chaque fois soka sali rechute ba journaliste ba journaliste to banda toujours ok kuna baninga musu banda okende kuna bien que ngana akendaka te tanga no se ba rechute na e to banda mona bande kuna biso après bazokende kuna pasteur Dakumuda ndo ba ke santé na e eza bien te ba artiste et musicien boza art bana na ye bande kono ya tinda la poto bozali effort ni bosala ki po bosunga ye botinda ta na poto akene kozwa ba soin o eza approprié hein passer novel ra ye moko kuna na nani na mboka ngoni dani tokende lobi kuna na intendance kuna so na livulu quelque part na ko bakeda kumuda zaiki abandonné bien kaza na famille na emunene na poto mokili ya mabe lelo pasteur Dakumuda kufi toromona ndenge ba mbongo ekobima toromona ba cotisation ba enveloppe ndenge nini ekobima ça fait vraiment mal mais j'ai beaucoup aimé lelo tona sololi na frère na ye maître Lola na Bruxelles un père double abinanga baati ana poto toza ko s'organiser famille mobimba il faut to kita kin
toi ko rendre ba dernier hommage ngabi bon c'est l'essentiel boyo mona ndeko na bino ate asuka et ba musicien congolais na senga na bino vraiment bolela Dakumuda côté ba musicien na moi ba musicien ba laksi bolingo la bango envers Dakumuda Christian Dakumuda ba poster ba présenter ba condoléances ta bango na famille ya nani ya Dakumuda bongo bino ba pasteur Dakumuda zaki su ya mokilité ayambaki déjà Jésus-Christ comme Seigneur et son sauveur et pas kotaki na kati ya l'église corps du Christ. Ils faisaient aussi partie de l'église corps du Christ. Ba pasteur a mineno toyebi. Ba pasteur a kombo asango. Bozozela nini bo présenter ba condoléances na bino. Bozozela nini bo poster photo ya Dakumuda na ba page na bino. Botika division wana parce que Dakumuda akolela mana deux cons. Côté ba musicien ba kolela ye. Côté pe ya banani ba passer pe il faut balela ye. Ozomona. Surtout ozongi moi mukepe côté ya ba musique gospel ba musicien gospel pe faut balela parce que Dakumuda ça comme un pasteur bongo abande pe ko bimisa ba album na ye. Abande pe ko embela nzambe. Donc il faut avoir honneur, ils ont mérité. Parce que l'avenir esthétique, babi bango bakobeta vouloir ou pas, bakole la pasteur Dakumuda, ba ochape podium wana bakobeta, muta pekisa bangote. Parce que bino bo pekisa wana pona ko pekisa. O ba beta musique wana te, musique eza ya mokili. Bino moko na ba voiture na bino. Bo cheka musique ya Kofi, surtout ya Kofi ezanga kate, tellement ya za légende za good. Musique ne zanga te na banani na ba voiture ba pasteur pe na bandaku na bango. Bolela Dakumuda na kimia, akundama na kimia, ministère de culture et art et rendre vraiment ba hommage tout mon enveloppe et gouvernement la biso to cha président Fachi soki po osunga bana o batikali abazo moyen ko kende poto papa sala yango. Makambo Dakumuda to chango entre parenthèses. Badwe nyoso na tangia wa basegen ba Dakumuda ba dudwa dula milimo na bango epe manakimia. Mais bobo sanate toza na rendez-vous moko au mokili eza kozela eza le 15 février pour na chiter le 15 février Kofi Olomide na honorable Sunzi Leker na quartier latin mobimba bako se produire na Londres na mboka ba Marifa Kofi Olomide kozala na pour na kosepelisa ba amoureux nyonso et Weranson aussi de son côté yepa lobi akosepelisa ya yepe bana akobeta na Paris na arena Grand Paris abia kozala na pour na kosepelisa ba fanatique na ye akala parce que ça fait longtemps wera abeta na ba nani na Paris Weranson pe akozala wana côté Héritier Watanabe le 31 décembre Héritier Watanabe akose produire na Hilton Hotel Yampaka. Merci beaucoup pour la information. Donc pour na lelo vraiment mingi olobezate mais to fete na bonzambe to la pe bandeko batiki biso na bonzambe to tika polémique to tika ko accuser batu na baliwa batu oeza mutu bo asalié et puis pona Seguin botika pe ko accuser Jidel o Jidel nde muta salié boye o Jidel bande ko we la poste non Jidel ce ko sala Seguin mabe anga sala ngotangu papa chéri abanda kopela tant BCBG et bandaka penza et ba ezaka penza BCBG ya BCBG lelo ba jibe baza susu na ba succès nde ezaki liboso te sikoyo ke ko sala Seguin mabe po azwa nini parce que oka César JDT oka César jibe mpia na papa chéri po na moment oyo ata soki akike JDT nde mutu asali Seguin bongo ce papa Chéri a décidé, je vais décider bon, non tiens nga JD chef d'orchestre te, nazo zo fi carré na chef d'orchestre. Ton azu Rio na chef d'orchestre. Wo sani, bo ba Rio pesete. Botika polémique à Bouzoba et pour na clôturer émission oyo merci beaucoup na maître Lola na Bruxelles père double bisuko zali en tout cas ba joyeux Noël et meilleur vœu na libota mobimba madame bana ba joyeux Noël pe meilleur vœu na bino nyonso meilleur vœu joyeux Noël na Dani Chimanga papa Darvi joyeux Noël et ba meilleur vœu na équipe technique mobimba ya MJ télévision joyeux Noël et meilleur vœu na Yemoko la première dame d'Orléans Madame Mami Wanjamote, ma papa Misha pour na lelo tosuki awa tokute na bino prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso. Ah bye.